Beaucoup bana poto bana monde entier Brazzaville Congo Kinshasa ndenge na yebisa bino na système musala naza déjà na awa na telemi na musala yango balobi soki musala ezate seke ma musate awa na minute tozo baboye naza na répétition il y a des plics pomba ya nuance oyo ayemaka na karisaka ba chéri na niveau ya ko sakana te awa naza na molobeli yemoko en personne naza na ba musicien to mekano ko beta beta masolo parce que tozoka mo ba nyungu moko ya turo ezolobama mo ba nyungu ya turo ezolobama mo ko finga na moko ba tiraillement ezobona partout to découvrir biso na bango moko to yeba position ezanini. Bonjour molobeli. Ouais, bonjour mon frère. Ça s'appelle Goyoka yo. Ouais, des gars appellent ça s'appelle fort. Ambio en pleine répétition, il y a des plics. Ouais. Mais molobeli, yo za molobeli, yebise biso na parce que pour tes otala yo, Brazzaville les otala yo, Kinshasa ko to mbimba koloba même pas, bazolanda yo, tozo yoka au beti générique moko awa, bozo finga mutu moko boyi, tozo comprendre te. Mutango bo finga na générique wana ezana. Te biso finga mutu na générique, te biso beti ka générique na biso ka bongo. To beti ngem so ka bongo ba dozo apprécier, ba dozo sepela nango musala salami kitoko. Dans lelo toute la ville on parle de ça, tout le monde mobimbezo lobela par rapport à générique na biso ka bongo. Donc c'est ça dans biso to lukaka to ça musala kitoko. Oui, ça là qui est tout pour voir ba mambo na biso, ba besoin na biso, musique na biso, c'est tout fierté africaine prix congolaise. Donc c'est tout. Mais ba to lobi ka bongo on dirait Eza Robino, bino bozo bomande ko bimsa ko mona mais ba to lobi ka bongo Eza Robino bo beton parce que Robino aboya ki trophée au depuis kazwaki. Alors ki trophée on a fallait ya yango depuis kazo mérité yango te. Alors yango wana na kanda wana bino bozo sire tout. Ya générique ka bongo bozo bomba pona. On est en to banda ko kola na bomo ne zaka na babilo mo ba tobanda ko sakana maso biso sambole zo maina sanza sambole zo moi si kanda pilipili donc ceux qui mutalobine moi si kanda bato babi pilipili c'est que ça pilipili donc quand ba comprendre que moi si kanda pilipili donc c'est que biso de donc quand bato moni que non leçon parce que depuis que pesca leçon la génie qui on a maintenant mon bato quand ça on dit viol eza faut monter zo moi na bato non violence monsieur eza à partir il y a mentalité déjà ton gros temps bébé sa masse et ça déjà viol parce que un responsable gros vendre tout le bané qui ono tsaboy awe mbanzemba bongo devant bana non le tsaboy za ngoma bete na yo no yebisa mo ateke tchano no boyna longolelo tsaboy yango zo sa nde nini ke tchango bosro nde nini yango moni faiki ko zongisa makambo tuna normal faiki ko zo DJ kabongo parce que kabongo les années premièrement de sali fierté bandibu. Pourquoi parce que moni lelo bandibu baza ba race moko auto e baraté. Lelo tozana ba pembe ya ba lube zali ba pembe ya ba swahili pe kota ba lokele no bazamo ba pembe pe ba métis pe bazana ti patron nga zane pembe ya ba luba. So moni pembe no sali non pembe pene ya dora ya produit te ya ba luba mais tout monde que no bandibu so bandibu baza mo un peu négligé par rapport ya mundibu moko. Yango moni lelo tous les bandits baza sima na biso bino atoka ndeko na biso mundi bazo ki sa tellement mokili soni toujours comme ba insanité mundi bokomane DJ on to moto benga mikolo DJ kabongo parce que l'orchestre na bazaka ka ba animateur na ba porte-parole esili na yemo DJ kabongo biso so na sala bonga porte-parole na zano mabaka no chef d'orchestre nanu parce que on te bisa que avant qu'il te pas déplique mokolo ko yemba ko le karaïs moso yembi ka danger ko le karaïs wana pena nde sikoyo tondimi bon ok kabongo sikoyo mati niveau sikoyo kutana sikoyo fara na yemoko déplique mais bobo sana te kabongo bozo benga wana yemba na maison mère beta ba fokwa le simba yemba na maison mère te yemba na maison mère te ayate na maison mère nanze acha vocal ya nini ya kosomba wa mambo nini wa bloc a vient so kakol momi ana pesive moi 2 tonnes Vas-y-moi 2 minutes, na poche vecho nende ni pecho. Mais azala ba norme te ya ko yemba place pena wata zawana. Pomba nyasa zana, maeso fabwa zana, eboalota zana, ozina ni miel de soie zana. Attaque achana pena maison mais kabonga ko telemana. Moto banda ko zongisa sima pamba. Ba wera banda no ko banga vecho na banda ko banga mulonje pecho anona problème ya santé. Merci beaucoup bana ya poto bana mona tsemi kilimo biba bozo kaka. Mais nous la ngonde ko finga ne ko mitro olega boyo afingi olega to suka finga te parce biso ba vérité moi biso to takaba to bataka biso depuis que jamais vanda luka mutu bakamuté soko yena ye ba problème ndo kutana ba problème parce que ngamoko nazana chef de guerre ba ministre ma beza la radio ezonde moi mujomo azala ba ministre na bomba na ndako amononje non ça na bora ngoni
soka mboka moko etumboli moi pena bombarder mboka na kanda donc na bimisaka ba munition tout donc des amo DJ Kabongo en tout cas ça gentil peuple congolais africain bazana pour sa musique ozo betane sa musique qui te faut ko luka ba ivoirien o solana ba DJ Arafat so luka ba Papi Mbavu o luka ba collègue no ba décaliste parce que biso to beta décalité c'est maintenant mambo yen générique za rumba ezali donc so to 500 nyoso yango mo na Angola ba bengana Kabongo parce que Kabongo ba kende na Angola film so Paulo Tudi la lobi mais depuis en tout cas to signer contrat d'Endoule parce que ko Angola soni o Kabongo atiki kuna Kabongo zo koka koyemba te na Angola ba to matele na podium Kabongo mesisi bimina elongi Kabongo yemba rumba otenga ko tanga pena komba ngo bie po bana poto ba comprendre ko bana mutu boy tanga pena komba Kabongo mundibu Kabongo mundibu mais est-ce que c'est un solo qui trophée Bozui ils ont trophée moi le coup mais so eza trophée le coup lelo ba nominé biso so na Ami Award des États-Unis bon futa mbongo Ami Award des États-Unis depuis que ça mbongo encore peu ba américain bien ni mengo album nini depuis que bien anglais de so na ba mindela na ndeni ko trophée Bozui abi album ni bo beto ni bo sali bo il y a ouverture trophée ouverture bimi révélation de l'année ba toi ba révélation de l'année c'est quoi révélation de l'année ça œuvre oyo bato basatandaki na yango te parce que ceux qui to marché ba moté biso tout ebi que tant depuis qu'ils ont préparé l'album tout le monde parlait que depuis que ça nini va faire quoi ceci cela azongane maison mère ça nini mais tant depuis que bimisa album né il y a quelques personnes ba comme remis oh c'est depuis comme tu beti banzembo de l'or biso zaki no besoin ka yango na premièrement depuis comme tu beti banzembo ye depuis on tu beti banzembo ye biso beti ba en Afrique to beti ba générique mais elle aurait ndeti nzembo na bino wana na olinga mikolo sikisangunwe zongela munwe kavanga lo bano so yo moko yembiango siko yo moko yembiango yango siko mo nzembo yembiana yango te pesa biso trophée puis yango pe ka mutu ba nominé biso na États-Unis na Ami Award toza basé eza 5 grands artistes congolais vena biso Hugo de la Forazana Maestro Fabwazana depuis que Pomba Niasa Zana faire rigoler les padres Jésus de Nias moto ayambo moto akufa pona rumba ya musique ya Congo oh na ba wei ba vena so ba pepe kale ba madilu système ba ole la ba bi déplique faire rigoler les padres zapi benga petona déplique bozu yokana parce que musique ngebe ba viona de calice viana ya rappeur na pesina de calice ba nominé 5 personnes na Joana rappeur wana un musicien congolais qui prétend être américain par erreur. Nani wana boye biye to likana tanga kombo biso to yeba pena te bino mutu boyeba makambo ve wana o maestro lobana mutatinda Kabongo wa kose Kabongo no Kabongo soko fingi ka maestro bana memo Paris akangisi Kabongo photo tala ba valise okenje mutu asuka ba sankusu okakenda na ete na biso asuka kana la luchulumbulu to mboka nya asuka yimo depuis que tanga bimisi hymne national Paris, visa 6 mois, à qui paraît sali 23 jours, à Zongi, c'est ça un artiste. À qui sali 23 jours, boy ko Kangunda, à qui Nangunda, ta Kabongo azo souffrir, y a on te zola qui se sont les visa à Pakistan, à Zonga on kota famille ba papa na bango, ba quelle solution. Merci beaucoup bana pour tout le monde entier, ngana ibila ngata Kabongo ngo seke zanani. Nazo rara opération carte électeur. Oh mais carte électeur mbote tout bazana ngo ngapena na. Mais faut tala ba kombo siko ya bato ba komona na carte électeur. Nga kombo nga nga Gilis Kangoli faut ko tala kombo nini na poste non nga mamungu yango na ba kombo ba pareza ese yo papa no azali libanais to pakistanais faut savoir parce que mboka zo ke mabe ba libé bazo teka batu faut ko luka race na race ndenge ni to kozongisa bana ba mboka na bango jalo couleur na yona te nga mo patron nga pembe ya solo otala pembe depuis na soni Pemba c'est qui ça pardon s'il te plaît toi kana no mopanzi na biso artiste azalia wa musicien po bino ko to boyemba trop parce que Pomba de Nias tala yemo mo yembi donc c'est que kati na yeba yemi ne mutu bali bonjour ndeko ngai bonjour animateur kuna chef d'orchestre animateur vous êtes chef d'orchestre maintenant musicien l'idée na pas yemba sur baba beto yemba njemuni ayemba yaya parce que mutu asombelo njembo azate a de jeu yembi yaya oyembi matuko azobimiso mama yaka okomobenga mama yana mamba musique molobeli tika molobeli yolo bara mingi tika pe moyembi pe yepa yemba po yolobi déjà moyembi yemba nanu na vato kuma makamusu yemba na kasi yo banene na zongela munuti
Si bor on a ninga mingi ti na ninga ngoma bor on a pas ninga ngoma kasi bana bor na partout zongela munwe kena lukongo sima ero ne yite zongela munwe saki samunwe zongela muninga mawa ya kano kite kolela na ngai kozala hymne national na mboka ya bamourie yo ka bongo problème nini oh mais on te expliquer ka bongo yo no zomona na kabongo bisota sota eboye mbata ya mona soloba na yeke no aza sincère lokwa aloba na nga aza animateur po masa na nga ngam na mena mouvement somo to tena clip ngam na mena pena mouvement asenga pena ka kota na clip ya bina ka fort asota kitoko na yeux pena no oh ça pena mo tour ko akoti pena clip siko aobe wa yemba mbi mabe ayoki sibiso soni alors yango moni na bise ka bongo lokwa ndimi na kaza na animateur. Quand sincère, on sait que les bransards pas fait dans un Bilkinton, mais qui touche après ces bransards et animateurs. Comprends? Après ces bransards et animateurs pour quand on a vu ces micros, on boit qu'à fort générique ils ont quand même bé donc hein? Avec un bon kasi mbo on est tambola kana ba générique même petit banda donc change générique mais trop bino de générique até. Oh, venez biso kutu igo de la forum koko a mba pena kino. To bana kinga na ye na pasie utabo mona. Tango ngana zala kina nuna 13 ans. Est-ce qu'il y a un bon générique? Ça peut être gentil, on appelle qu'il y a un moment où il y a un chaleur. Est-ce que président Labino, Pomba Niance, ça a une relation bien avec la relation? Oui, relation bien au monde qui biso to un problème té na ba grand côté du colo côté papa ou wana tara moi biso wana parler na bino biso wana parler chez Coco na bino biso bon donc c'est que relation. Ouais, tu peux tout, tu peux foufou, tu peux papa comme tu peux jouer soukuna, tu dame pe, tu peux bilamba, tu lati pas, tu peux ça l'ambiance familiale quoi. Ouais, tout ça bien dans les bons, mais c'est la Bundesliga. Pour le moment, pour l'instant, c'est la Bundesliga. Maxi single, on a Bundesliga, on va consommer. On peut que Yves Kindu, hein, garçon sympa quoi. Hollande pena que non, mon pena que non Bundesliga, rumba bien, générique bien kabongo, la fête pe kalaté soya. Bon contenu qu'on consommer toujours la Bundesliga parce que c'est un go et l'eau comme sous. Exactement, on est là qu'on peut pas service chance quoi. Bon, non, c'est pour la pe qu'on a profité qu'on peut se moter na sunda lutonda, on a na Arnold Star garçon fashion quoi. Garçon fashion pe na Ringo Bolonga. Au pesa na yo mais yo moi question mo ezali awa. Balobi bino mozo ganga. Ba panzi bino image ya danseuse na bino moko boyido ipare na ninga ko sakana te soki pas sala ki ni mo to lo balbango mingi ate mais bino moko boyebi. Affaire ni na on a danseuse na bino. Bon, moni eza vrai, eza elo mo eza vrai na ko boyate. Et salamaki ouais, salamaki bon. Tout ce qui est on peut déjà parce que même biso mon mouvement, tout se pele na ngote, puis azaki appelé alors tout a parlé René Zaki ngaye na presse. Tout mega retour na bon, la fille azaki sous les effets. Pourquoi azaki sous les effets, né a commun na dimension mo bon et puis ba publier quand déjà donc azaki peut suspension na ba tout ba déclarer tellement trop ba non logo là c'est excusé à comprendre et tout bozongi ça y est. Pour la deuxième fois, ce qu'on a répété, on a dit et la coûte na suspension mais elle va directement quitter quoi. Donc c'est que bino a moi conseil atelier et ça m'a raté pour mutako matina niveau bon ça m'a maman ngona ya et ça moi pas parce que to moni to leli pour la pomba pena ma mwana ndi y pena ma mwana moi doit tirer ça la pas outi na palais doit tirer ça la mais bino boko na mbeba makasi fama bon moni biso ko tali pomba mutama kambwana te biso pena biso tout un modèle mutama kambwana te mais ndeba bana na palais moi na mona zaka na makamna e jour somo na mona msusa zaka ne bien mais je suis kimpini la mouka c'est les camobo à copain qui ont pas master pas voisin tout ba voisine quoi mais le coup là qu'on l'axe que biso makamoto linga ngote c'est pour cela to fan sala qui réunion la fille a qui suspendue donc pour eux l'axe que biso moto c'est pas non nante c'est pas non ngote revendre na bomo na mari bolonga fandi pena bazo tala bomo ne lo mobo et les kele bo na misubo donc ça les jarte donc la fille a qui suspendue. Et puis bah tu vas singler bah bolimbi c'est tellement trop bolimbi c'est coup tout tes mains bah lui vraiment loco la reconnaître erreur naie ma benaie to zongi ça y pour la deuxième fois pe ceux qui a bandeli yango et le moins bongo alors bisonde to zana choix te bango te wana bisonde to lobaki so ka zongeli choati pas trop d'af mobamba pas trop ngai à site na biso Canal Fatigue News hein Jabilongo cameraman Android ya mulai makasi ba faire ngo ezaka koto parce que photos zala kato sala to lo ba cité tombwama cité mata alors pour na kabona na bino
yo faut yemba nanu po yembi pena moi mingi te yemba nanu moi mokeba na poto bazotala yo et puis moi le loba suka moi ba mbote moi numéro contact parce que na yebi ke partout yebi ka maman ndiki sala mais yemba nanu ah moni na wemba ka Bundesliga moni Bundesliga ndi mtengo za makamu vuka na nga Bundesliga Izana ngo combate blanchaka bango boma moto Eza simple bolingo kumbanga to kende longo woso Kyo tikinga na koko ya na libulwe Njima kazo wa sena kombo na yo na monoko Bomo atu bolanga yo Abazolanga yo Agangizanga drame kuza Muto kwe na libe nga matondo kazi Nanalela ye pa wolo monga Moto balena ndondo kirshile love on les routes l'état côté et trouble ye gode compréhension donc wana c'est la oui magalo patron na pomba pourtant tant le blanc batukino zongela munwe sekisa munwe zongela muninga mawanga munaye mawanga ye musika no de ministre tona kokyo comme squelette importance nanga na mboka bawe kozalate sama kolinga te ko ya esprit na ngomboka waye ils calculent la musique bibi vocal wana vocal wana chaque façon nazo quand même na parler bisika tu sala ngoma malili ndenge bo beti ngo boyeba ke so siminga bo sati mo ba mutoke bimi mais moi mote kaka na moi ba tebeli bazotala yo na moi loba suka poto komo kena biso dana suka bon loba suka ezaka ke to consommer de Bundesliga parce que Bundesliga nde yango peneza na actualité et puis on peut ça ba mote na nga trop na ve na ngai Paolo Monga Dramé Kuza Matondo Nkazi mon oncle Pichubila Kai Yembe Chanel Kompraski na Liana Bote Chou donc Marie Bolonga Ringo Bolonga donc wana pena famille na ngape numéro en contact ils a plus 243 89 83 77 037 moi conseil moi moral makamutu esanga bientôt na page na Facebook Rais Forfait Makengo ozinga mon le chef présent donc bana poto pe ba benga yo moi trop bana poto ba benga yo moi trop po isala yo moi bana poto pena aux époques na bino quoi au Rais na bino yeyo Rais Forfait charge 42 bino mo boloba quoi pesanga charge bo benga moi conseil moi moral Rais omoni boto kota pe tout ça déjà en préparation studio batnos balingi ba je vais dédicace na mon benga déjà penze monanga mobimba ezoya déjà merci beaucoup donc merci c'est bon quoi elengi molobeli to komi na suka yonde molobeli moi liloba moko na batutu bazotala yo moi ba dédicace na moi batunu zala na bango poto komi na biso na suka ouais liloba suka ezaka ke bana tu ya poto batutu bazotala biso bo continuer ko savourer musique na bino maxi single Bundesliga en tout cas bokozala décider na pesi bambote na nga na mon vieux Blanchard Kabanga miko nazo benge baleine Blanchard Kabanga miko na benge baleine parce que balobi baleine au mone na fleuve te au mone pe na ma makelele te ona ma njili ya zalaka te ona la mer azalaka te yaza musika na océan donc moi touché parce que ça baleine Blanchard Kabanga moto bazua puis charge na bango tout ba yemba na bango batuna banze mais cette fois-ci mutasu 10 mois de promotion 10 mois de promotion Blanchard Kabanga mutaleki azati sangisi bango tout olakisi bano ba mike boluka bambonga ba mabanga mike na poto bosa même rôle ba dadi na kinya parce que ndenge dada luka ba banga ndenge bino bozali no ba bureau ya poto no boluka la bino mabanga depuis que moni no importance na bino ezati benga na bino pembe na amigo faut luka solution ba buto za na elongi nao so sisi solution ba buto na onde amigo lisusu garçon mo beko mona amigo yo za bineme belé ngombo za bineme belé kana poto za na eloko te message ko leba madesu na bandaka batu asisi ko leba madesu na bandaka batu ba benganie pour que le coste le qui pesa mo ba mote na batu ba otala wana kanda makasi amigo tinda esu ya no yo lukangai wana na mbongo to bando boto to tinda mutu $100 na western no tinda te oyeba nde ba tinda la mutu $10 na western te olena bambonga mabanga trop yango depuis ka bengani bino pour na bongo baba mais vous êtes des voleurs vous êtes vraiment des voleurs faut sinanga te patron mo mutalobi skoto san pe simbote nanga mon vieux Blanchard Kabanga ya uli musheni ko damboka Yann Crise Nzambe a dû banakati ya Kisangani na bosanité Edison Samba mon petit frère international Simba Londres na mabo parce que Londres t'appartient
mwana mokie na bambongo na Edison Samba bazwa papi Kader Mahamba na kati ya Londres na bosani yo te bino tu batu tu balinganga numéro na contact za plus 243 89 83 36 287 Olivier Malela Gabin Kakodi moto kosakana te tona banka mikolo bongo DJ Kabongo na lobano esumi te parce que yo moko miyebi Marie Bolonga yangande ko to saka nde to salaki parce que moi so sur na western ezate baya morbe moi ja Caprice Pomba Bolingo na PC bambote na bosani pete Tatiana Kimbolo moto kosakana te on a bato belé moto naza muta batu te ko batu musuna boka sauter parce que so la western te on peut teti makasi boyiko ngani mingi western so western ezate moi to coacher bien te quoi. Merci beaucoup Molobeli to comme na biso na suka vraiment to kaboni bien sali biso bien mais Kabongo ngana bila ngate Kabongo soki zanani mais bila on boyebi Kabongo ngai te to sali fierité bandibu sali fierité bandibu nyonso baza derrière biso bino bo sali pena fierité na biso bandibu bo gangeli ndeko biso mundibu atika ko sala boy yango bazolinga biso mingi donc c'est ça quoi. Merci beaucoup Molobeli, merci beaucoup to comme na biso na suka émission bambote belé na boss na ngai Daf Mobamba boss ya mutema malamu. Merci pour na ba faveur pour opportunité tous opesanga et Jabilongo le caméraman na biso ya solo caméraman avec tous les caméramans na République démocratique du Congo bimba na ko filmer tandenga zo bimisanga ba image ya boyiso comme na bino na ba poto bisika to bozali et mbote mingi na mama Ade Sabu Fondation Sabouadi maman sociale. Merci vraiment pour batabu na mokili faut bazala kaka et bambote belé na Betty Masengo maman merci pour mes causes na palais na bébé na biso Joyce na pesi bino mbote belé na ninga kosakana te et mbote na bana tu ya poto bana mobimba ya Brazzaville et puis Kinshasa sans oublier wana ya motema mona tanga kombo te parce que ba yini baza moi trop mais bato tout balinganga ngapela linganga bino c'est bon c'est bien moi ngaka bongo te